Yoko luka luka kakambongo misenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya pamba milalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Chérie, ça va? Ah, c'est le retour? Ça va? Bien. C'est quoi ça? En super forme. Non, je suis en train de lire un bouquin de... Comment ça s'appelle? Voyons. Eddie Angoulou Mabengi. Ah bon. J'ai aussi découvert Neni. Bon, ça va. Un moment, j'arrive. Tassine Daouba, Tassine. Il y a des bons écrivains dans ce pays. Nalekaki moke na nini na kitambo wana na charcuterie de l'Alcaï. Nasomela yo na nini pour la petit déjeuner. Comme tu n'as pas encore mangé, hein? Tu vas goûter un peu ma bilogo ya charcuterie à l'Alcaï. C'est une surprise. Oui, bien sûr. Agréable. Je vais juste goûter. Goûter un peu. C'est bon? Oui, c'est bon. Bisous. Bon, j'arrive. Non, moi aussi, je t'ai réservé une surprise. Hein? C'est vrai, hein? Ouais. J'ai préparé 2 steaks et je t'ai mis de l'eau au feu. Oh là là. Tu ne pourras que malaxer. Il faut faire ça et tu ne pourras que malaxer. Il n'y a pas de problème. Ça, je fais. Et je crois t'avoir suffisamment allégé la tâche. Bon appétit. Ok. Alors, tu as vu le PDG? Oui. Bon, je l'ai vu, comme promis. On a fait que dans le travail. On a commis que là. Bon, le PDG qui me dit, ouais, mes parents, non, mon père est allé là-bas pour la Koubeng. C'est un endroit où on a une présence à PDG par la Bissoana. Ils ont qui sur invitation à Yababoti. Mange. Non, je t'écoute. Mais oui. Je mange. C'est pas le fait que Naoli a été quoi empêché au Goloba. Je mange. Il y a du beau sauté. Voilà, je mange. Parle. Bon. Bah, Bingsa qui fait le jeu. On a. Bon, c'est comme tu peux le deviner, hein. Ils arrivent toujours sur le problème, il y a. Bah, c'est barré Bissot. Tous ensemble, c'est ça. Quelle a été ta réponse? On a voulu répondre à la table. Il fallait quand même que je réfléchisse d'abord.
Elombe Oebi, nous devons quand même mettre la réalité en face. Tobala na poto, ma parent na biso bazala quitté. Depuis que nous sommes ici, nos deux familles ne s'entendent pas. Tout le temps, il y a des querelles, des disputes chaque jour. Pourquoi? Parce que Balingi union ngana yote. Tu dois comprendre au moins une chose. Après 1000 réflexions je dis, Ezali, mes parents, bon. Moi je trouve quand même qu'ils ont raison. C'est nous qui sommes dans l'erreur. Tout totalement bien. Parce que mandato yao. Mes parents na yo. Mes parents. Bon, arrête de tergiverser. Bon, maintenant va droit au but. Au décider ni. Non, mais je t'écoute. Hein? Quelle était ta dernière décision? Non, je n'ai pas pris de décision. Mais non, quand tu es en train de tergiverser, je comprends où tu veux en venir, Boulingo. Pourquoi tu te fâches? Je ne suis pas un gamin sentimental, je suis assez grand pour comprendre des choses. Tu comprends? Assis-toi d'abord. J'aimerais te rappeler l'histoire, Boulingo. Je sais. Lélo, parce que qui n'a pas empêché tout Lingana? Qui ne s'est pas investi pour tout Boyana? Nos parents, mes parents, moi, les tiens. Et puis tu... Non, écoute, laisse-moi parler. Si tu ne m'entends pas la position, alors, je vais te dire une chose. Décision et non, maintenant, parce qu'il y a un PDG qui s'en mêle, tu n'oublies pas, sacrifice dans la salle pour nous. Assis-toi d'abord. Tout ce temps perdu, tous ces efforts. Et puis tu sais que bon, c'est vrai, puisque bon, aux amukolo lelo, au moni qui mukolo le moneni parce que batno se bakomo loba. Mais tant que tozala qui se mbalé, qui toko nanga aux Rolanda, les leçons mon sous-douté. Jeunesse charme nanga ils ont sous-douté parce que bon tu commences à voir clair. Depuis tout ce temps tu étais aveugle, c'est ça? C'est pas ça, je n'ai pas dit ça. Ça va parler, je t'écoute. Omoni couple na biso na ndenge na biso mibale eza kitoko eza malamu mingi ndenge biso mibale toza ko considérer ngo. Mais batu nyonso bazomonela ngo na ndenge wana te. Talaka, hein? Même les gens du quartier, même les jeunes filles, les jeunes garçons, tout le monde, surtout quand je passe, même notre PDG a fait quand même voilà, je savais que votre PDG, c'est toujours votre PDG. PDG à mon nous ne vivons pas pour notre quartier, nous ne vivons pas pour nous. Nous vivons parce que tes avis nous vivre. C'est pas pour leur faire plaisir. Et depuis tout ce temps, tu as fait fi des considérations à ton quartier. Maintenant, puisqu'il y a le PDG, ton patron qui s'en mêle, je savais. C'est pas pour rien. C'est pourquoi je soupçonnais toujours quelque chose. Je ne suis pas facile à tromper. Moni. Na trompé, yote. Hein? Tout à la quand même réalité à ma cam. Moi, je suis trop vieille. Ah bon? Hein? Donc, Moni, on l'est là. Je suis trop vieille. Moni, on l'est là. Naza vraiment avancé en âge. Hein? Yo, zana mwana muke. Tu as tout le temps de refaire ta vie, mon chéri. Tu sais ça. Tu sais au moins ça. Mais tu es encore trop jeune. Okoiko bota na yo, ngana bota kate. Et c'est vrai. Nos parents ont raison de dire ça. Oui, bien, oui. Et ça m'a bêté. Ça, c'est Bolingo qui parle. Bolingo qui m'a voué l'amour. Bolingo qui a juré fidélité pananga. Bolingo qui a dit rien ne pouvait nous séparer. Aujourd'hui, c'est Bolingo qui me tient ce langage. Et je comprends que les autres n'étaient pas nantais. Les autres, il y a les dessous des cartes. Je vois tout ça, je suis en train de voir. Moi, je suis un homme. Loin de la chérie, c'est pas bonjour, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Coco, ça va? Papa n'a sommé le journal. Alors, bien à article sommé le journal. Petite annonce sur les alliés. Non, na kombona. A insisté pour aller au Tigela.
Bon, quand on a l'équipe, nous avons la course. Yo, monsieur Mustapha. On a bien été. C'est quoi? Montre-moi. Arrêtez la zone Lucayo. Tu peux partir. Merci, au revoir. Bien. Mbote maman. Boni biloko na biso ye. Biloko ye toza na mwa biloko ebela tutunaka wa yo olingi. Naza na posa biloko bilamba ya bana. Bilamba ya bana ezali toza mpe na jini. Otala te bomoi tokomoteka fo kota otali toboyi mpo na maneve. Mama bongo nayebisa yo balo nga nazwaki mbaleleka nayebiso mbongo ebimi na 100%. Biloko etikali nazoteka na baye na kobaye. Vraiment tout resepela koleka ko to ya liboso. Ya solo. To la première qualité. Lelo bana onduko bi ballon wana ballon moko ebimi selinga mi bale na ndam. Bongo balo bananga ongana kima. Lokuta. Laisse-le-moi de dessous. La poni nyonso. Esali total 560. Ofuta les gars pour la pièce, c'est 560. Maman Mouzele. Bongo. Maman Mouzele. Ah papa. C'est ça un bongo. Ça fait 560 $. Bongani sa 4 bo tanjango mami 10 bo pamba la moko. Aïe 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 aïe. 4. Tu vas conta vraiment beta kama ngelo ko moko temelela beti kaka super chance. Aïe 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 aïe. 3 11 2 4. Anduka baba biki yango sila hawa kaka. Ngoite. Mbongo nani? Eutwa. Kasi oyo na bosa neko yebisa yo. Tala bimaki na tongo na kutanga mususu na yoka bien te. Tala na kena vérifier. Eganaki na désordre. O gagné. Désordre moko bien. 1,5 million. Ngo nzambe merci. Ya na zo préparer nga bisoki mbongo ezala ka boye. Tingi to tanjango boye nyusu 10. Ozo 1,5 million wana siko ozwi. Kamata ka ono beta. To soma ta sanya fufu. Moni ke sanya ndako zaka fufu. So kamwa kambale nanga moko to tuzaka na yiwana. Sai yadija nanda kwa. Mise kunta. Ameka dela kumeka kaka boye. Pamba la moko azu. 4,5 million. Mon soto zwi ya mingi ndenge wana to somba biloko bana to tina ndako. On va préparer aujourd'hui. Sonzo banzela na tamboli.
tamboli bana koluka biloko naye kota na magasin moko boye tosomba biloko antuka kuna mpe biloko ezalaki ebele kokuta na koti kuna ndenge mwana mwana moko ya mwasi mwana na ntango nga namoni ye motema ebeti ngai bon mwana ndenge azotalela nga mpe namoni elongi ngano ndire nayebi yango nabimi nzela nyonso nga nazoya nazokanisa kanisa bongo soki mutu bato mosusu bakokanaka te ntango mosusu ye asi amoni quelque part yo to yo si omoni quelque part obosana na yo ezalaka ndenge wana bongo sokokanisa kaka na nzela oli okanisa makambo mosusu okanisa mutu omoni na magasin obi soki moto oyo oyebi kaka na ndenge wana ezala moto wana oyebi na ye tatali yo makila nzoto epanzana te wana makila epanzanaki nga mpenza nazolinga nazonga lisusu na magasin osonga kuna motema ezobonga te okona zonga kotalaka mutu wana atala yo bien ye mpe atala yo bien au fait nga mpe na butu ntango tolali wana na loti toza na plage tozalaki na semeki borax na Michel Sompex tozosokola me na Portugal ngabe ngai na plage nasokola nano mpe na plage te ndumuna ndoto ekatani ezongi kaka ndenge moko kaka azokotala ngai azokotala ngai olakisanga mosala nani azotala omwana moko ya mondele boye omwana mofata na ba 7-8 ans boye ndenge namonaki kadadi moi je n'ai jamais été au Portugal nasokola na plage te na fai nanga kadadi bandoto yaka ndenge wana c'est normal peut arriver. Quand on a bon on a donc sur 200 000 la somme journal. Pour tant na sisi ko beta pemi wana. Personne va teka ba journaux. Mun kama non tout à la match ya vite ba teka ba commentaire na imana ngabe. Oh. Tena journal mun kama non si moko boy. Baso bengi se lombe na mundele moko boy. Ate tika na somme journal. Mundele somme kabina somi na pesi ko ngabikeli ko tikela ye tangu mususu epa yatika ka ba demande wana si abosana na ye bazo luka ye azoku kendete azoku fere ka tala ka mwasi wana ya kende tala ka ba ko vérifier pa yatika ba demande d'emploi c'est vraiment c'est pas trop ce qui vraiment que elombe azu musala wana vraiment na ko sepela trop comme ça ça nanu libre na nazala indépendant ulia vendre ka basi wana ya mibange tuzo kusala ka lutte contre la vieillesse ce qui pona nini pe ngazo comprendre c'est pas tindi koko kuna yo makambo yo zolo banda mukolo nini yo mona kisaso etondi bela bato o bazoluka misala ya solo wana ba mundela kende kaka na journal akoma o elombe nazo bengisa yo pona ke luka ki musale pa inanga c'est-à-dire que ye na likambo yana kati so zela o mkoto bundaka tangwala nani mwasi ya ye lombe ngwaka na makambo yo salaka obalobaki o biso tokoseli aza na sida abaka afunda biso boye bafundi biso te wale bongo bakende kofunda yosi bali babengisa na tribunal batia kombono na journal ata yo moko soki oza bandi okimi te eza makambo mosusu sono donc ndenge nalobi ko peut-être atika bademande quelque part abosana na ye akendekende mpe lisusu te yango peut-être bazobengisa ye nga nazobanga na apare soki komama osamba ana nga na okende na ngai te po nga nayebisaka nzela wana nga nalingi yango te toluka nzela mosusu oke kolalisisa nga nao na mbeto bongo sikoyo ekoma lisusu ya bajournal babenga nga na kosambala nga te wana so babengi nga na samba nakolobaka yo moto ntina ye nga nalaya na mbeto ekomi ndenge wana ekasi yango mwana aza mosusu amasaseka somelanga bamakelele ebimi bongo awa eza ya sani kaka ya fufuti débrie kaka ndenge wana na odebrie nini mpo yo soki na bandi kaka kobimisa na kosuka na boni mbongo eza kaka ya kosombaka biloko mosusu etikali ya kosomba Merci. Oh, de rien.
Il n'est pas là. J'ai pas belé pour le faire. Ah oui, on a comme l'habitude de consommer comme provision, parce que il n'y a pas de c'est très bon. Parce que les gens croient que c'est seulement pour les bébés. Non. Moi aussi, je croyais que c'était pour les bébés. Un jour, jeune sœur Nanga, bon, cadette Nabiso, Nakuti aye Nanga Alambi, bon, mobile Nanga PCP Nango. La cuisson est facile et rapide. Très facile. En moins de temps, ça vient. Et moi, on a comme de temps en temps, bon, on a cette provision pour Naye Nanga. C'est pour tous les âges. Hein, oui. Papa, maman, baba, l'amitié, l'école. Là, je vais me tromper chaque fois. On a côté Nathalie, bon, ça c'est pour le bébé. Non. Moi j'ai pris goût de ça d'ailleurs. Bon, avant que ceux qui ont ça, au souvent qui étaient. Non, les autres, ah, bon, ça va. Mais l'autre fois, j'ai essayé de vous atteindre au télécell, mais par téléphone. Je n'ai pas pu, je ne sais pas pourquoi. Mais tu as composé quel numéro? Bon, votre numéro. Des anciens numéros? Oui. Oh non. L'ancien numéro, il faut banane dans 88. Bon, après, composer numéro. Ah bon? Ouais. Ah, c'est comme donc, ça? Oui, ça veut dire qu'il faut composer dans téléphone ordinaire. Hein? Composer numéro là au 88, tu es à Kala, tu es à Sika, il n'y a pas de problème, tu composes seulement le numéro et tu atteins télécell. C'est que ça qui parce que bon, il faut télécell, à partir de la téléphone, au bengi télécell. Bon, vite, le quoi, on a besoin, bon, on a composé directement un numéro. Bon, le quoi, les actes numéro à Kala. Bon, je comprends même. Non, il y a une évolution. Non. De manière à pas de problème. Donc il faut former d'abord 88, oui. Puis après le numéro. Sous les accords. Ah oui, c'est ça. Bon, votre numéro, bon, je... Oh, il n'y a pas de problème, je vais te donner la carte. Il y a un bureau, il y en a un carte. Non, je connais, bien. C'est 48 066, c'est ça? Tout à fait. Ok. Mémoire de lièvre. Je connais. Pourquoi il y a 5 chiffres? Donc il faut former 7 chiffres. Bon, il est à Zate, quoi. Bien. Oh, bon, il n'est pas là. Bon. Je crois qu'il ne va pas tarder de venir. Hein. Ah oui, pour y être mais dis-moi un peu, est-ce que je suis ébissé? Parce qu'il faut prendre le courage. Hein? Que tu as un certain âge. Hein? Vous êtes déjà au colis. Donc ils te font un homme adulte pour vendre la cale. Et puis, tant que je suis au colis, il n'y a pas au colis. Mais pourquoi on a eu là, c'est la marge. Parce que ce colis déjà, il y a ce colis. Une différence sur les autres. Tant que je suis au colis, pourquoi on est au ma casse mingi, au moins, je n'ai pas ça, moi, comment basket comme il parle toujours, hein? Maman wana kobi boye mona sakoli. Alors il faut aux oppositions avant, aux adhésions avant, et bien que un jour vous lâchez. Mais si vous avez très tard, il y a tiki aussi go les agrave. Et c'est sûr parce que quand je me sens moi là vous me sens. Non, c'est pas ça. Bon, on va pas comprendre. Depuis ce jour-là, quand on a avec le bureau, bon, mes parents n'ont pas côté. Vous voyez, PDG, mariage n'a biso, tant que ça qui n'a pas bon, tout bala n'a biso ni parler, n'a biso tout ça qui mariage, communauté de biens, tout ça. Bon, tant que tu commis à wa, mes parents n'ont balingi en côté. Bon, les bossons n'ont pas comprendre en côté. Mais par après, j'ai fini quand même par comprendre que c'est moi ou bien c'est nous qui sommes dans l'erreur. On a erreur, on a erreur. Moi et lui, nous deux. Mais plus you. Oui. Bon. Quant à faire comprendre, je lui ai fait comprendre ce jour-là, mon collègue qui a bureau, on a ébissé, tout solo. Ben, mais on a compris qu'il
azokoka ko digérer makambo nazo yebisa ye facilement te. Bon, lui croit peut-être que ça aventure ou alors il commence à se faire des idées. Bon, comme ko kanisa makanisi mingi pona yo que ezali yo mutoza ko forcer nga. Bon, c'est ainsi que na moni présence na yo pe awa eza quand même nécessaire. Comme ça ensemble ngai na yo to meka ko sala tout pour te convaincre. Après tout, il est encore jeune hein. C'est ce qu'il n'arrive pas à comprendre. Il a tout le temps de repartir à zéro. Bon, comme ça, la vie naïe, la moisson à coquine en boule naïe. On va trouver un coca ici. Ah oui, j'ai oublié. Qu'est-ce que vous prenez? Excusez-moi. J'ai oublié. Un coca. Je pense que c'est pas marqué. Bonjour, ça va chérie? Alors, tu rentres depuis longtemps? Il y a quelques minutes. Bon, t'as déjà servi mes parents. J'arrive. Attends-moi là. Bonjour monsieur. Oh, bonjour jeune homme, ça va? Ça ira peut-être un jour. Hein. Quand on est chez soi, ça va toujours. Hein. Ça va, je suis chez moi, je pense que ça va mieux. Bolivie? Oui. Tu viens, je suis arrivé? Je suis là. Alors, ça marche? Très bien. Je peux faire ça avec vous. Tu vas te casser la dent, hein? Il faut pas traumatiser les dents. Bon, à votre santé. Merci, madame. Viens, chérie, viens. Viens. Qu'y a-t-il? Non, rien, quoi. Je peux pas t'appeler en aparté? Pour nous deux, non? Oui, ça va? La journée s'est bien passée? Très bien. Et où ça? Écoutez, il est venu quand même pour nous deux, donc sur l'après. Et pour moi? Non, pour nous deux. Ça veut dire quoi ça? Nous n'avons rien de commun? C'est-à-dire que... je voulais dire ceci. PDG, attends, on a bichot. Hein? Somi Bali. Donc à la JTT, bon, il est là pour nous, pour ce Somi. Bichot Missa plutôt. Oui. J'ai vu Mustapha. Mustapha, c'est lui. On a un journal, quoi. Ah oui, c'est vrai, oui. Dis, chérie. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, écoute, j'ai trouvé quelque chose d'un peu drôle. Namoni Mustapha, à le voir, c'est pratiquement le voir à sosie à mon tout monde, oui. Il dit, notre chapeau, toi. Hein, il peut l'apôtre. Il dit, c'est année, c'est ce qui est un peu trop. Alors j'ai eu des appréhensions. On a connu qu'on supporte autant évidemment, il est jeune par rapport à mon Bissouana, mais c'est pratiquement sosinaire. Pratiquement. Bon. Alors j'ai pensé que ce serait intéressant de aborder sur une balle. J'ai eu froid, mon oui, je ne sais pas compris pourquoi, mais c'est comme on est sur des séries, je peux avoir un peu plus de courage. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je sois là? Je pense. Même indispensable que ce soit. Bon, alors, on verra ça après. Le PDG est là pour nous. Allons d'abord poser. Ça va, chérie? Bon, on verra ça après. Non, les boulots, ça marchait? Oui, ça a été bon? Très bien. Je t'amène à la coiffure ce soir, hein? Ça va. Ça va? Ok. Mais on sort. Juste, je change de costume et puis on va prendre de l'air quelque part. Non, puis déjà dans le noir pour la bise. Tout sur la écoutez, moi j'ai besoin de toi, hein, en tous les cas. Ça va. Alors, il semble que vous avez quelque chose à me dire. Mais... Assieds-toi, ça me voulait bien, quoi. Bien. Je m'assieds, mais je commencerai par vous faire une observation, monsieur. Ne m'appelez pas jeune homme. Vous ne l'êtes pas? Appelez pas jeune homme, appelez-moi monsieur. Moi, je vous appelle monsieur. Je ne vous permets pas vraiment de m'appeler jeune homme. Je suis marié, j'ai une femme. Celle-là, c'est ma femme. Ça va, chérie? Elle travaille avec vous, mais c'est ma femme. Donc, appelez-moi monsieur. Je n'en disconviens pas. Je sais que c'est votre femme. Je vous écoute. Ah ben, c'est votre épouse qui a demandé un conseil pour que je puisse vous aider, quoi, à trouver des solutions.
Y a-t-il un problème? On a notre code traité pour m'appeler n'importe qui à s'ingérer? Non, non, chérie, il n'y a pas de problème. Mais non, je ne m'explique pas ça. C'est juste Est-ce qu'il y a un problème? entre nous, il n'y a pas de problème entre nous. Alors, le PDG est venu. Oui, mais il est PDG, pas non, là. Mais dans le foyer, dans le ménage, est-ce que tu dois m'appeler n'importe qui pour nous aider? De quelle manière? Et dans quel cas précis? Monsieur, comme vous voulez que je vous appelle, je ne suis pas n'importe qui, je suis responsable d'une famille et d'une société. Je suis responsable chez moi, je suis le maître de ma famille. Bon, oui, ça... Ça, c'est vous qui le dites. Bon. Je vous écoute. Mais pour moi, je vois très mal votre aide. Je la fixe pas, quoi. Mais vous comprenez. Parce que nous sommes unis, ma femme et moi. Vous comprenez bien. Ah, oui. Vous êtes très loin pour comprendre. Non, monsieur Zama Kamamoussala, vous devez régler ça là-bas. Où est Alianga? Si c'est ma femme qui vous a invité, je suis désolé. Parce que, c'est nous-mêmes qui connaissons les tenants et les aboutissants de notre affaire, de notre mariage. Donc, nous avons été au Kubandago. Et depuis na ibandeli parce que vous avez été, Nasuka, place nous, nous avons été. Sinon, il n'aurait pas demandé conseil. J'aimerais bien savoir. À moi, vous avez l'assistance matrimoniale. Autrement, nous avons été. C'est ce que je fais justement. Bolingo, mais parle. Bon, chérie, bon, il faut comprendre. PDG Azaliwana pour aider Bisso. L'autre fois, on a parlé ici, bon, na mona quand même que Tokoma Kiti Nasuka, mais Tozo ko marcher sur le même piété. Bon, c'est au sujet, point de vue, non, il n'y a pas, non? Mais si c'est pour ça, Bolingo, mais pourquoi tu dois me perdre du temps? Ce qui est pour Nabongo, inutile de me chercher des tierces personnes. Je te conseille d'Onyo Solingi. Tu veux le divorce? Eh bien, tu l'as? Non, tu l'as? Je n'ai pas mais dit pourquoi ça. tu dois m'entourer des individus pour comprendre le Kamotel Nganao? D'accord, pour ça, ce qu'on a divorce, maman, aujourd'hui, non. Sens-toi libre, puisqu'il y a le PDG qui te fait la cour, tu as du boulot, tu as de contact. Ça va, monsieur le PDG, je vous remercie. Je suis marié, père. Le fait que vous soyez PDG à moi, ne vous donne pas le droit de venir chez moi, comme vous voulez, de vous croire maître chez moi. Donc je suis maître, c'est chez moi ici. C'est pour vous aider. Non, je ne trouve pas votre aide, je me répète. Comprendre. Alors je vous dis merci, parce qu'on réussit au Kaboulanga moi aussi. Non, chérie. Mais lorsque vous comprendre ce qu'elle est, vous devez vous supporter 2 semaines. Je crois avoir dit l'essentiel. Le PDG n'est pas là pour notre divorce. Non, justement. Il est là seulement pour nous aider. Tu dois comprendre quand même quelque chose. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Parlez, je vous écoute. Pour la 3e fois. Bon, si... Voilà. Il y a un problème là. Je ne sais pas si vous comprendre que les bas na bino na bino balé, ils a bino balé. C'est ça. D'autres fois vous m'avez trouvé chez le parent à votre femme. Oui. Les balles, les a combien de personnes? Ah mais les balles c'est nous sommes africains. C'est l'ensemble de 2 familles plus bino. Vous commencez par vous d'abord et ensuite on élargit. Mais ma parent na yé balingi yote. Ma parent na yo balingi était. Mais comment vous pouvez vivre comme ça dans la vie, venir baler figé dans un coin, un couple abandonné? Puisque vous croyez que Potolingana Tobalana, il fallait tous ces via mes parents. Non, nous n'en avions pas besoin, monsieur le PDG. Même pas ça. Un couple est heureux lorsque les 2 familles sont unies. Quand tu rencontres... C'est beaucoup plus quand ils s'aiment. Oh là là. On n'a pas besoin des amours, ça fait la suite. C'est ça la conception des choses que vous avez et qui n'est pas la nôtre. Ça fait la suite. Mais elle a compris ça maintenant. Elle a compris du fait que vous vivez les retraites. Tout le temps des menaces. Les parents se battent chez vous ici. Vous trouvez ça intéressant? Maintenant, on observe tout à l'heure, là, vous savez, mariage n'a plus en communauté de biens. Ça, c'est en Europe. Hein. Ici, ça peut aussi être comme ça, mais dans le conseil, nous avons Mekakukabola. Pour revoir le contrat Nabino et Nabino, une séparation de biens, et comme ça, vous allez voir à peu près quelle sera l'issue à la séparation. Et quel est ton point de vue à propos? Bon, chérie, c'est ce que j'allais dire. Ndenge balana qui n'a pas mariage à communauté de biens d'un patron tout à l'heure. Oui, il a dit lui-même aussi. Moi, je trouve que Ezali bien to bandira na wana. Je n'ai pas dit que to divorcer dans le biwanate.
Et on verra la suite après. C'est bien beau ça. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je connais des choses, moi. Monsieur le PDG, je ne suis pas un blanc-bec. Je comprends des choses. Je sais où vous voulez m'amener. Tobanda, séparation des biens. Après, bon... mais quel est ce couple-là, à l'africaine, puisque vous êtes conservateur, vous voulez qu'on vive en Afrique, à l'africaine. Quel est ce couple qui vit à la séparation des biens en Afrique? Et vous voulez me lancer dans cette piste. Je comprends, vous voulez en venir. Il faut rester mais africain. Il faut rester africain. C'est parce qu'il faut rester africain. Le foot dans la communauté des biens. C'est ça l'africain. Je comprends. Ce n'est qu'un prélude d'un divorce. Hein? Alors, Tokaboula, bien, puisque vous savez que je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus, je n'ai rien du tout. Tokaboula, c'est pour juste me coincer au pied du mur. Allez, lobby, toi tu es payé, tu as tes contacts, il y a le PDG qui te fait la cour, je me répète. Donc tout ça, tu as suffisamment de moyens pour mieux vivre. Nga, bon, juste pour me défenestrer. Je ne marche pas. Puisqu'il y a des choses qu'on ne sait pas partager. Si tu veux, dans cette logique, ben, je marche. Tokaboula nyonso. Parce que l'Ibala Nabiso, c'est le donneur qui te manque, monsieur. Pour Kaboula, il faut savoir que je ne fais pas la cour à votre femme. Ça, c'est vous qui le dites. Ça reste à vérifier. Mais moi, je constate autre chose. Oui, nous allons diviser les biens, mais il y a le capital. C'est un investissement. Il y a des choses qu'on ne peut pas diviser dans ce mariage. Alors, si vous voulez cela, madame, si vous voulez que je vous appelle madame PDG, Tokaboula nyonso. Alors, Tokaboula na capital. Trop tôt, ça. Je peux tiens par non nakati. Comme ça, là, je peux marcher. Autrement, je ne trouve pas comment je peux m'engager. Mais si tu dis ça, moi, je regrette. Hein? Mais le PDG est en train de te suivre parce qu'il ne te connaît pas. Mais pourquoi il ne te connaît pas. Mon collaborateur, il va te vomir. Je me demande même en ça. Tu vas mêler mon PDG dans des histoires qu'il ne connaît même pas. Mais comment toi tu le mêles dans notre mariage à nous deux? Raconte-lui tout. Capital, quel capital? Raconte-lui tout. Il va te vomir. Il va te vomir. Non, ne dis pas ça. Je suis là. Ne dis pas ça parce que Nakati a bien ou capital de sous n'allez sakayo. J'ai tout fait pour toi. Moi, je te donne ma beauté. Encore qu'on partage? Je te donne ma jeunesse. Partager quoi? Je te donne mon aisance. Bon, Nyonso n'est pas Nayo, qui est déjà une vieille femme. Bon, maintenant, j'ai donné quelque chose. Yo, Nyomogoyebi, Bimisa mon PDG Nayo, Aïe Bayango. Comme ça, ça va, c'est rien. Je quitte chez toi. Nazo Bime pas Nayo. Non, moi je vais chez mes parents, je leur dis tout. Mais écoute, Elombe, viens d'abord. Il n'y a rien, tu ne peux pas. Tu n'as pas à m'empêcher. Tu n'as pas à m'empêcher. Tu n'as pas à m'empêcher. Je ne pas te tuer. Non, monsieur, ne vous mêlez pas ça. C'est pas votre affaire. C'est pas votre affaire. Attendez, je vais libérer votre femme. Je vais la libérer, mais qu'elle me laisse tranquille. Je ne la prends pas, je suis marié. Ça va, qu'elle me laisse tranquille, qu'elle me laisse sortir. Comprenez? Tu ne vas pas me faire marcher comme ça. Je dis tout aux hommes. Je dis tout. Faites-vous respecter. Je tiens une réunion de famille, je leur dis tout. Comme ça, Yo, tu vas continuer à faire la cour. Tu ne la connais pas. Ça, tu verras bien. Elombe. Bon. Abengi si bato mususu te kaka bino. Tu tovandi na kati ya ndako. Makambo na koloba awa ntango lero oyo. Alingi mutu akontredire ngai te. Alingi mutu apesa nga proposition te. Décision oyo nakozwa awa yango nde ekotikala. À partir ya tango oyo nazo koloba boye. Libala ya Elombe na mwasi na ye bolingo ezali pe kotikala. J'ai décidé ekozala ndenge wana. Nini? Hein? Je crois on a lobby ezali pas pour comprendre. C'est lobby libala wana ezali pe kotikala. C'est tout, j'ai parlé. Vous posez nga ba question mingi s'il vous plaît. Ngarutu na motema nazokanisa obengisi biso tovanda wa lokolo mesala ko gagner na pemi ke bozong boya wa lelo bana na ngai na gagner belé bana bazwa ya bango mbongo basomba bilamba nga mama nazwa ngape ozo kolobela nga likambu ya mwasi wa na Elombe nga na lobi libala ya mwasi wa na Elombe ekozala te na lingi yango te. Donc si on ndako to komi ba chef mi balé nga chef de famille na lobby ali yoso ko contredire. C'est la troisième personne à contredire les alliés. Pourquoi pas sa proposition là? Alors qui est le chef ici? Denga lobby ça ndenge wana, libala wana ezali. Tala tika kolinga te tanche makapa nini penza ta bujo molo biko. To sala ki nyonso awa po libala wana kufa to kokakite. C'est que nzamba lingite. Libala ezali makambo bato mi balé. Umu ye nzamba ko permettre le ko ndenge wana papa. Mindondo.
tika nini yaya ta yo moko likambo za logique kolinga te olobisaka papa pamba makambo papa lobi bango bolingana kibino bisu to sala ikuna na sala ikuna makambo papa lobi mabe moko eza wana te yo za kolobaka kopelisa monoko wapi mobali yango yo lobaka kala mingi te aza koya ko se présenter Marcel Mobenga kanga mnoko pour ça problème na yo mobali nanga oya ko se présenter na marque nanga moto yo kana ye eza te ke papa ke ndikondimeli mobali elombe papa a pleinement raison Yaya aza libre ya kopona mwasi ya choix na ye. Tout ça dans démocratie te. Yeba memela biso mama koko boni. Voilà tout ça démocratie. Koko dio ko na kopesa ngai kana te. Abo ponela ka ye kindele wana o ayaka. Pona nini yo silikaka. Ngana boya ka silikaka koko. Silikaka te ko kana ya te. Koko ta. Poni ko zoba. Ko sa kana ngai te. Oyoki. Soki costume wana balati shom deza ko langwa yo. Elangwa yo. Oya yete. Oya kama kelele wana ko loba na ngai te. On a deux finales la concert ya yete. Oya ko loba na ngai pa. Yo za ko loba na ngalo ba nzambe mtalingi makamali bana pona niko kotela nzambe makam to bopundi ela woni bopunda kiwa kote ya bilamba to tikango kaka esila kaka libala na bango ezala ngalo libala wana ko kufa na banga to sala kisi te tena kotala kuna te boya ko loba na ngalo tumbate to limi tumbate bon négocier te makambo finalement bon négocier te uyoka nokutu yeli moko kaka moko Mama yaka na yoko attention tika bango baloba zakuyuka eloko tuyeli yawa kuyebisa bino libala ya mwana na bino ya bolingo na biso ezali te tosi tosengi nzela epai ya mokonzi ya boli na mosala amite bolingo na biso mwana na bino alanda ye te na bino budingu azoki na mitama mitasho na sudu da azoki na kusala musala mwana na bino asala kati makambu bino kopesa etike alanda asomba avi ndenge nurubaki avion ikuzala alanda bolingo ezelite nana kopesa alanda tike nana kopesa tike ya avion nupesa embongo tempalanda kwa sina na yewana podi bala ikufa kaka bongo mama soki beto lingi bongo te mama soki kaka numeki disusu alanda ye ngai mpona nkisi nayoka kampensoni te na mama soko ya kate na kukamata soko ya poisonne na kukamata soki mpe ya fulumi tolekisile mama boboma ye boboma ye bosolo bango polele mama en tout cas mama soka yebaka lingala bien yo nayebi yango bien kulika yo tango ngana kotaki na kinsaso yo ozalaki te tala ezala ndako ya biso batutu yaki na poso ya koyebisa bino likambo toyebisi tokei mam papa boza na raison mama alors tala awa bino boye awa est-ce que boleke pai na bango botuni avi na bango balobeni na libala na bango awa zeko papa sika tutu na ye avi muntu akumema bango soka kumema mwasi na mubadi alibika mo ya avion te est-ce que botuni bango soki balingani ya solo to balingani botuni bango tata bango toza na posa kotuna bango te bango basali bana biso babuti na bango solution yango emalamba bato bayeli biso ke bato bakabwana en tout cas okamwisinga papamama sema tu nga na sina leli basema nini babalani na poto bino bozalaki biso tozalaki mama jua nini mama bino boboyi libala ya mwana na biso biso toboyi libala ya mwana na bino likambo ezali bwana alors mama ya solo te mama nanga mpe nalingi libala abapendi kwa iko aye baba ene lombe papa mundele moko aza mundele na jeune fille moko mundele penza ko mundele moko aza wana jeune fille boyangi na mundele na bino kumema mundele awa boya mama boya na tovanda biso tozoni makambo boye nango eza makambo okosakana bino budingi te biso tolingi mama bolingi yango alors promesse. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je cherche Lombe. Lombe? Oui. Et Lombe? Oui, mais soyez-vous. Zalaka te. Maman, boya na tovanda. Oui, maman bon. Montez. Maman, to bon vanda. To bo so. Pesa bango masanga ba me. Mindondo, pesa bango. Bakei to bongisa. Ngape libala wana na lingi. Alors. Mindondo ya repa yo.
oyebi oh mwana mwasi oyo nayebisaki yo mokolo nakendaki na magasin alataka kaka bilamba ndenge wana bilamba yango mpe yango kaka ezobetanga na motema otalaki bango otalaki ye bien ozomona bakotani na ye ntango akoti makile panga bilamba wana kaka namonaki na ye yango na magasin monsieur elombe aza sur place te me ngai naza tata ya elombe waboti ye oyo mama ya elombe oyo leki ya elombe oyo apesi mokongo leki ya mwasi ya elombe mama oyo wana bokilo ya elombe na tata wana oyo leki na bango leki ya elombe papa mondele ngai nana pena basala te bokilo ezali te lelo soki oza na problème okoki koloba biso toza oza kofarte ngai mpo opesi ngai molangi oyo olobi ngai bokilo azalaki na poso ya koyeba leki ya elombe oyo azalaki na poto soki mikolo oyo azali wapi leki ya mwasi oyo ya elombe oyo azalaki na poto soki azali wapi mikolo oyo papa mwana azalaki na kufa mama 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 esili kaka te mama makambo nano oyoki te esili te mama monsieur mwana wana akufa kala kala kombo na ye ezalaki nini kombo ezalaki azo papa azo sonzo azokoleki nanga akufa topanza matanga kala akufidi wapi asi akufa mama otala yango nano bakata ya mwana boyo oui kufika azo Mustafa comment ezalaki azo sonzo me foto yango eza ya mokolo ye azalaki mwana moke akufaki papa azalaki mwana moke azalaki mokolo boye te papa esili te mama yango na ye ye oyo azo mwana na bino na leki ya elombe azo yeyo azo yoyo mwana na bino na leki ya elombe azo fais un peu monter le foulard pour qu'on te regarde convenablement azo na biso mama azo bandeko leki na biso bandeko mwana ngai azo nakokutala azo bokende kasi na couloir kuna mindondo te mindondo ozolinga mwana apita monsieur merci beaucoup merci beaucoup monsieur merci azo mwana wapi ozolinga mwana je ne connais pas tu me connais pas non je ne connais pas et bon ngai et moi non je te connais ya mindondo azo mama azo na ngai bazala tianze muntu abungi akufi amona ni lelo amonani zali change bamindele kala bazalaki kuyungula bantu okomona muntu azalaki muntu mwindu akufi akumi munde namoni ozoloba lingana bien botami awa we naza mwana mboka sikoyo ozwi ye ndenge nini bon ezali mwa histoire moko molai malamu na ye biso na mokuse ka ndenge tozwaki ye sonzo
Mwana makambazo. Mwana makambazo nazotuna mwana makambazo. Oliko yeba te mwana uti wapi nana zuye eza ndenge nini uza kulela soki na sibo kosala nini. Yolingo yeba kamalinga aloba kona olio yoka makamozali yao. Alito solola yebisaka. Siazolo ba français te mama vanda na nutika na kolela lela wana. Utuna te tuka uti wapi yo uza kulela. Oui monsieur. Ngai komo na ngai za Mustafa. Papa na ngai avanda kana mboka. Akei na poto pona kosala ba faire na ye. Yango baye kokutana na elombe na mwasi na ye. Baye ko proposer leki na ye wana pona asomba ye. Nani? Asomba nani? Asomba. Papa na ngai asomba mwana oyo azalaki 6 ans. Ya elombe asala nini s'il vous plaît? Ateka leki na ye epa ya papa na biso na âge ya 6 ans. Ozola tate botikana ngalo ko tokena biso monsieur. Yango papa na biso amoni ndenge ole ami exposé na vitrine asala kindumba yango ayeko Seigneur amemi ye na mboka na biso atangisi ye classe akomisi ye na kombo na biso omoni ye ndenge lelo akomi azo lelo yango chaque fois nga nakendaka kokutana na baparent na mboka azolela kaka mpona aya na Congo azotuna eloko nini ezali na Congo yango ozoko lela yango mpona oya kovanda awa oyo te famille na ngai azali kuna naza na mposa ya koya koluka famille na ngai yango ngai nakei namemi ye toye na ye ti awa. Coco. Monsieur, excusez. Yonde Mustafa. Ngai Mustafa. Yondo ça au commissaire qui petite annonce moko. Yango wana te. To sala ki na communiquer na journal. Pona ko beng se lombe. Yango te. Siko biso to teka ka babalo ya friperie yango tozali ko teka tomoni pe mama akoti aye kosomba biloko. Mbala moko azo bandi koloba non en tout cas motema na ngai ebeti na moni mama oyo il faut en tout cas na landa ye na mona place ni azali ko vanda ayeti libanda wa pa ni biso oui ukuma mayile boyi aye koluka ye aye ko ebisa ngai non to moni mama wana en tout cas aza mama na ngai to sali moi ba enquête to vérifier to ekotala non en tout cas il fallait quand même que to ya pona kotala bino merci yango to zali ya. Merci, tu es bien dingue pour remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Il ne peut pas me faire sangaté na kanisi. Tu me donnes sucré. Prends un verre de limonade là. D'accord. Bon, Coco. Te mama, bino bozelana. Bose sana masangate papa. Oui, merci. Papa mwana no pe binyawa. Masanga no pe sibiso isili na ngo. Izali finiso. Te finition te bozelana muki. Bon, aba tangi kombo mwana na bino siko bolingi bokende. Coco, ferme-moi la porte là. Kanga la porte, betala fati. Apesi bino masanga bosirise bolingi bokende. Aba tangi kombo mwana na bino. Boko bimate. Vous ne sortez pas. Opesinga masanga. Opesinga masanga. Okotinga na likambo. Okotinga na likambo. Lukuta. Ndena kuti bino nyoso c'est bien comme ça. Na na ba likambo. Mais non, j'en ai marre maintenant. J'en ai marre, je dois dire la vérité la présence il y a pas parler. Voilà ici, coupe. Où tu vas payer petit papa. Maman, vous en PDG, ben ma PDG chef. Côté ça va aller. Le mec qui fait. Dépose ça un peu là-bas. Non mais tu vas m'empêcher. Devant tes parents sont là-bas. C'est pour Yakawa, tu n'as rien raconté ici. Maintenant, le Bamkam. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est cette femme qui a fait quoi? Cette femme qui a fait quoi? C'est-à-dire que je voulais dire, papa. C'est-à-dire quoi? Bon. Mais parle. Le bacon. Chérie. Après, moi, c'est Mustafa. On va tout arranger. Ah, bon. Vendeur des enfants. Vous allez les sentir. Aïe, aïe, aïe. Grand frère. Lombe. Nino salika elombe mama soko lingaki mwa tuna mukolo wala nini sikoteka mwana elombe wala sikoteka ti mwana ngai likola mwasa mukolo ozobengisa ngo ozoloba petit Coco na ye kala mingi te na kozonga na po oteka ngai mpe nani pa kosobo kuna na poto yo okindoki te
oteka mwana na ngai lobe On a refait cette occasion, mon photo. Pote Kangai, c'est ça. oteka mwana na ndoki Mama yaka. Ma papa, pardon mingi. Nazaki na volonté na ngati na teka petite sœur. On est bien ça qui m'a bé. Ezaki na moi si on est muto ya ngiri na erreur. On dit que na poto o tia bande ko fréquenter nga. Elle était azaki ko viser petite sœur na mona. C'est comme que bon temps na ba difficulté mbongo, classe moyen faut que zate, place à ulala, kulia pasi. Bon, il y a zao pesa ngo mbongo. On a me retrouvé dans une situation où il fallait quand même dire ma proposition avec nous. Tu peux être ta petite sœur. Non, je n'ai pas idée. Ça n'a pas passé. Bon, on a expliqué bien. L'événement est précédent. On a ensemble, peut-être tout comme moi, on a retrouvé. Mais soit son bail, moi, il y a quelques femmes qui ont été congelées, soit moi, il y a coordonné à Moutouana, pour empêcher. Et l'homme, Dieu, c'est un garçon. Et c'est maintenant aux autres cette explication. Depuis ce temps-là que tu es arrivé, tu es toujours derrière cette femme-là. Vendeuse de femmes, vous êtes vendeur de femmes, des enfants en Europe. Aux autres, c'est une explication, c'est quoi? Eh, Tony a mon qui classe qu'on est bébé qui. Au moins qui place à revendre des athées. L'autre n'est pas ça qui ont dit ça. Ok, on teke na si mwana on ngala botele bino yona mo banga mo sino boko teka mwana nanga. Et puis moi so za ko mikumisa bozana mbo. Ayibaki ye. Ayibaki te mama mais ye na âge na ye akobota mwana teka te. Ana leki na mwasi. Ataki ye ko na ni. Ataki mwana moke. Ye ataki mwana moke. Bolo bande mwana te papa. Ekotila wate. Ekotila wate. Ekosila te bozela. Ekosila. Yo zela ba for ba teka yote. Ba teki yote. Bolinga kenda kala na mputi. Oya nani kulana mwana kinde. Comment donc? Laissez-moi ici. Attendez, moi, oh, bon, t'es biso kabata leki na biso. Si on connaît que c'est un acte que tu as fait, c'est un acte criminel. Hein? Oui, bien, go. Vraiment pour un bon mouké, ok, côté leki na yo. Toi, une personne vraiment intellectuelle, autant de tout ça, ok, côté leki vraiment. Attaquez moi la je crois qu'on est presque à la fin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ils ont vendu l'enfant maintenant. Et toi, de ta part, qu'est-ce qu'il te faut? Papa, c'est un petit problème. Ils ont des biens. C'est bon, c'est un bon. Vous allez voir ce qui passe. Vous allez voir. Moi, depuis photo, na ça les masses tout. Na la sakayo, na ça les masses tout. Il y a quand même na refait c'est le sous. Okoloba aussi. Azaki madio. Azama na mkete, azaki mwana. On dit pas qu'il est là pour nous salaki, on allait complice. Son bakalinga ba kanga yo pe. On aura ma carte nous lobby na oki na kokoma na bureau. Comme ça vraiment ba parents ba kotati na ba frère na ko kuta lwa banda ko za bio muto somba inaye to tiango avant comme ça ne ba ko futa loko na ko teka madame. Azo zila comme ça oya na bureau, hein? Azo. Vraiment merci mingi na ndenge demain matin tu viens prendre tes valises et tout ça, hein? Et en tout cas il faut pas enlever le foulard, hein? Il faut garder le foulard et il faut prier, hein? Tu es chez tes parents maintenant. Papa, merci Nzamba papa. Puis conduis monsieur. Moi si yo ko bota mwana yo moko te yo teka na vitrine. Oh teka kana na. Na bibi ko kana yo. Yo ko sala ka ona ko lelo te na ebisi ko mona tela. Azali kaka lokola bango nyonso na famille di kuteka kuyiba na kuyiba babonga kate biloko babongela kaka ngapamba nebisa oke na sacrifice na poto pona mwana yo mbongo si sa classe abo ezanga sacrifice na sa yango wana yo luka kaka mbongo ya koteka bana kende na kukitisa ona mabele ya mama na mama kiango okomona o yaka tukende okomona ngumbe ngusila mwana okende kala akoma su poto te boyeba mama bolingo oyo ntoni ozali mpasi awa te bokende pa na bino papa na famille siko tukubima ndenge nini mama tubima te nzila yango yo tubima te tukubima na bitumba suki baboyi nene
sala likamu mosusu me oyo ya koteka bana ezali makila ozoku vivre na mputu na mbongo wana tozokanisa ezali mbongo ya malamu ezalaki mbongo ya makila chiko biso famille tokomi nini tukuma nini tozali kaka bie kuzoba ya bango ya famille akamata bitwidi ya tata na bango bango nyonso libala mpe ekufi libala mpe madio atikala biso bikei bokende kaka bokende kende mama kende tukeza mutu koteka aza te ngai na nsina kola nango koteka ngai pana yaya madu atikali pai na bango azungi na mbetu wana ya muki azalaki kulala makolo eza kubima libanda yaka tukenda o biloko ya yaya ozopesa ye mpo na nini o biloko ya yaya ozopesa ye mpo na nini tika makambo na mama tikaka sonya ekangi bino makolo kilo te nani C'est pas mon goût, tu le sais. Maman, yo penza bonda biso me oyo penza zaka ya kaka. Nina ngo kaka. Nina ngo bokende kaka. Esi bogani bokende. Madio, ulembite Madio, ulembite ya kufole mwana. Nina ngo ka bozo wolo. Mama, tika, mwana mwasi ya mobandi alobi na yaya. Soki o abalingani kaka yaya alobi o. Est-ce que tiki soki PDG alobi oui abi azolanda ye. Mais ce qui s'est passé. Yaya kana mkoto. Yaya. Tika mwini pe boeko. Tika na maintenant naza ko kama ni kama bolobi ke aza ko linga bakende. Mama. Je t'attends dehors. Mama. Mama, où est-ce que vous êtes? Mais soki mwasi alobi bakende mabe ezali wapi nga na kovanda na ndoki oyo wapi ndoki wana kotia ye wapi nga navanda na ye soki navaya nde na ndako oyo mpo moko mosusu na kolala boye na mbeto nalamuki na temo na moye nakutani ke naza na poto basi bateki ngai nga mpaka boye bake koteka ngai nakomi kobenga biso na poto po bateka biso te yaya izala franc mpenza ntango yo ozobengisa ngai oteka ngai ya ya koko yo na kosombola amilukeli malédiction te bilobela bilobela madami awe epai no eza te omilukeli malédiction oza maudi yo moko satana ndoki assassin tala monzele respect zala nga naza chef de famille tala oyo azali yaya na bino elombo makambo yeli ye ça peut arriver à n'importe qui aza mwana na biso nakoki mpe kotika ye te bakende na famille wana parce que baza capable batila elombe eloko mabe tozanga ye libela ebongo soki akufi mabe eza maintenant toyebi biso nyonso teke eloko aza kokanga ye adivorce na mwasi wana ya quelque chose sikoyo c'est quelque chose na toyoki yango awa sikoyo il n'y a plus de raison libala wana ezala moyoki botika ya vanda awa azali ndeko na biso azali mwana na ngai c'est ma maison après tout c'est moi qui fais la loi ici azali ndeko na biso ndeko na bino akovanda awa ozolo bazali ngai mpe na ngai akovanda awa te okina yebisa akovanda awa te totika ye bakende koboma ye bongo avandela eloko nini soki yo olingi avanda awa yo na bana na yo ya mibali ngai kuna naza te ngai na bana na ngai obandi kokabola sikoyo naokela basase wana yo ngasa sase kaka oyo asimi mbele basimi munduki abomi mutu akosa mutu mobimba batumba si toyoki makambo pourquoi baza kokamwana toyoki yango biso nyonso awa te problème eza susu wapi aussi lotaki si toyoki makambo wana eza lisusu te c'est fini c'est terminé nga na kopeka bandeko nyonso baoya openza réunion de famille mpo mama yokolukaluka kaka mbongo bisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo
makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa